Comment vous allez la famille? Hein? Vous avez madame, vous allez bien? Perso, je vais très bien. Ok la famille, voilà. Moi bien c'est ça la bien la famille. Hein? Boy malam na chaîne nangai. Hein? Welcome back to my channel. Oui la famille. Ndeka na epsa kabino. Donc ce qui t'a epesami. Tokozata na biso ya kolamba ensemble. Lelo na ngeka na sala mwanda kala moko ya vite fait na taba na zolamba pondu la famille. Donc voilà bloc on a déjà na préparé ki yango yo. Na préparé déjà nzungu na ngandi na dans na classé déjà biloko na nga. Na zolamba na zona ndakala na nga yango yo ya ka chasser moko. Donc na otsa déjà na mai en attendant na okata na otsa pondu na moto na kata déjà ba biloko ya pondu na ngai. Donc ebelaka déjà la famille en attendant na otsa na moto po elemba e facilité ngana longolaka ba mikuwa. Ouais, voilà. Nazana ntaba na la famille. Taba na yango yo na ngoni na chasser te na bongisi yango te la famille. Donc yango ntaba na ngai. Donc ça va pour nous moko ya vite fait ya mai hein pondu mo ya mbang donc ya mai no lamba penza pondu ndenge na lamba pondu penza te pondu ndenge za donc no tuma mafuta bila kamuke no lamba siko mafuta oil la famille pondu mafuta oil ndenge za la kitoko to zalaki na ba Noël ouais to zaki na Noël na lamba ki pondu ya mafuta donc pondu oil bato ebele bakomela kinga na WhatsApp na Snapchat bakomelenga de Maris na ba video ka pamba to mona pondu ani ezala kitoko donc ya pondu mafuta mbila pe to lambi yango mingi lokola olamba ki mafuta oil ezala ki bien donc na miso mona na ki bien soki poko ki kosala video o laksani ngo sala ki yango. Bon normalement pondu mafuta oil ezaka nde to lamba ka pondu normal. Et ça que au lieu de mafuta mbila ebele na te mafuta mbila ebele te na tende huile. Mais lelo surtout wana okomona ki ya Noël ezaleka huile na huile la famille. Mais lelo na kotango kaka huile na huile te na otsama mafuta mbila mukie après siko na kolama na kota huile moi ebele. Mais ekozala pila pe na ba mafuta ebele te la famille parce que pondu na nga ya lelo eza pondu mo ya mai hein. Voilà, pour nous moka mai tala kaka, pour ndakala déjà ezala na huile, yangwana eko accompagner na pondu. Donc ndakala lokola ezala déjà na huile, et ezala déjà na huile mo ebele, pondu na kota mpo mafuta ebele te. Donc mafuta pe ebele na nzoto, esala vraiment kitoko te la famille. Voilà la famille, nazo banda. Donc so na sisi donc na kolamba na bino ensemble, tokolia ensemble. Kanenge ezalaka. Vraiment, ce que vous mutali boso okuta na vidéo oyo, nando oebinga tenga komona ezali Damaris. Damaris la grâce divine. Chaîne nanga Damaris la grâce divine TV. J'espère que vous moni en haut. So vous mutali boso et nan osabona na chaîne nanga ite. Okuta na comme par hasard. Obeti na libaku na libanga te kasi na éponge. Vous allez décider. Kobosa na te ko aimer vidéo et loka liboso sala s'abonner, aimer et partager. Hein? Kobosa na te o s'abonner ou aimer ba vidéo. So ko za na temps vidéo o moni ke sepelisio o aimango et o partager. Cliquez pe na cloche de notification. Pour ozwaka ba nouvelle ya sika ozalaka mutali boso ya kozwaka soki Damaris la grâce divine a publié. Dans la chaîne na tolobelaka la chaîne oyo na chaîne ngai Damaris la grâce divine TV tolobelaka mo ba biloko ebele ya liboso eza basé na cuisine. Voilà. Basé na cuisine. Deuxième, ezali na ba théâtre. Donc côté théâtre comme on a ezali Mama Aboupia. Na osala pe ba théâtre so obetika okoti na ba vidéo komona na bandi ba théâtre sika mais ça va. Voilà chaîne nga pour na ba oyo ba yebita za mutu sika. Donc chaîne nga tolobela eza tozana ba vlog
vie sociale, vie à famille. Donc, tout ça, non, non, babilo que belé quoi. Ils ont basé na eloko mon côté. Voilà. Mais basé na nga, ils ont na cuisine. Voilà, on les a pour na bande ko nyonso ba koti baza ba sika. Boba omo na biloko mo eza mo ebele na YouTube. Voilà, yangwana na kina le banabino bande kwa sika. Et oh déjà azana est déjà membre et famille. Il y a la Grâce Divine TV. Ndeka kezalaka ko bosala te ko like ba vidéo, ko partager soko sisi ko tala pona baninga mususu pe bazo occasion ya okutana ndenge yo okutana nango. Voilà. Na pesi na bandeko nyonso mbote tozala toujours branché botala ba vidéo tina suka pona esala bien la famille. Donc ceux bozo tala ka ba vidéo tina suka esala rabiso bien. Yangwana nemte sala ba makam. Otali vidéo mninga tina suka et surtout ce que donne attente au côté noka wana ezo leka nango la famille. Voilà la famille nazo banda siko déjà ko lamba, hein? OK. Check. Coucou la famille, salut la famille. Donc la zongi les sous la famille na lingi siko na banda kokata babiloko ane na ebisaki bino. Donc nazo banda déjà kokata babiloko nanga ensemble biloko apondu nde kaka ezalaka ne ebisaki bino ndakala na otango na mai. La famille ndakaya nanga na tiango na kati mai na otama mungu wa muke zaka ndi totsa mbinzo so bien biso kauka po ekuta mungu na obia pinda tina kati otie mwa mungu akaya muke za lebele te la famille za pinza ebele te yango yo mungu nga sala boye la famille. Donc voilà, c'est la mungu wa muke. Voilà. Check la famille, hein? Bolimbisia. Check la famille. Ok, Bolimbis la famille. Bana, bino mone mutungisi, aikina ko fumolele TV. Voilà. Naka na ngana tina mai na tima mungo mukie. Ndenge la Grâce Divine à Salaka. Cuisine la Grâce Divine. Voilà. Tombou na moi. Ça a déjà pondu na moto. Chassé mon quoi pondu la famille. Et vimbake. Tout ça on pose la bino milité na ndaku. Moi chassé mon peu kokana mo. Pondu na ngana ntango penza elo te na kati. Nika nepsi bino za pondu mo kwa mai mai. Na ntango ni poisson ni donc ni poisson, n'entend poisson, te n'entend mis au cacate, donc n'entend et l'eau côté. Et au lieu makaka bongo mai. Ce que lingi oza na poisson na yo, to oza na mis au kaka nyonso koki kotia. Ce que préféré nga lelo na préféré na liango na biloko pembe donc tabananga musuinanga tabananga kanga na mandaka na na pundu mo ya mai baluba oye. Nga mutando na koti ya kiti mbalu bezala pika bieto meka ba on peut parler à fumbwa te.
tia mai. Voilà famille. Natie pondu na mai na fungoli siko réchaud. Bazo toka anatanda na kataka babiloko nanga. Ba épices nanga salaka. Ici natie pe recette nanga ya pondu la famille. Okay, wapi? Yaka, kom. Coucou la famille. Hein? Non, on continue toujours au kata. Il est konanga. Boka o déjà na sali ba biloko yo. Nakati déjà presque nyonso na tsalika na paprika. Paprika na ya vert. Voilà. Voilà la famille. Ok. Donc, ça paprika moko la famille.
donc paprika nde na pondu na nga paprika nde moto etikalaki ya suka la famille. Donc ndeka na bando loba na pondu na nga paprika ka nde moto etikalaki ya suka la famille. Voilà. Siko etikali na kata babiloko ba épices ya ndakala na lakisa bino ndenge asala ndakala na nga la famille. Voilà. Marafa na pesi mbote na mona yo lobola mbe ba pondu olambe pondu ka ndenge alambe yo siko na mikio na makayabu nga na lobi non na olamba ona makayabu te lokola ndakala deja eza na tsama musuni pembeni musuni ntaba. Donc taba na na osala ngo roti la famille osala to sala musuni ngombe etoki boyebi kali to sala musuni ngombe la famille so sala roti. Donc roti ezala ka okomona ozi musuni na yo osukoli yango bien otiango na kati ya nzungu otie biloko nyonso otie matungulu so otie paprika otie ail otie muscade otie nyonso ndenge otokisaka babiloko no basaisonement na yo. Après nde siko oyebi kotia mafuta mwa ebele po ere kotoka otieka mwa mai mukie soki po olingi kokotia mai te parce que ere etokebakisa pe mwa mai soki mwa mai wana edimine nde okoya kobakisa mwa mai na yo mpona etokela ebelisa musuni na yo. Après yango moko ere mai nyonso ekosila nde na nsima nango okoya okotika ngo ofinika ngo po ete ebanda kokalingama bien. Donc mai soki esili yango moko ekalingamaka donc ekalinga na mafuta na otiaki etikalaka mafuta na mafuta mai esili ali omeka musuni na soki elembi te wana oza oblige obakisa mwa kopo na moko ya mai. Mais soki omoni ke elembi nango okobakisa na mai te ekokalingama kaka bongo. Voilà wana ezali roti ya ngombe na osala pe ntaba bongo na kotumba ntaba na ngai te. Donc ntaba na ngai na osala na système ya roti ezala pe kitoko makasi bomeka bokozala jamais déçu bokosepela nango la famille. Check. Donc moi les ça dimna qui n'a fait chaud non moi la tenga za pour ça na bamba la famille moi la dimna qui n'a déjà fait chaud. Ya non moi la nzungu e umele to kate. Voilà la famille. Siko bomoni biloko na déjà yango la famille na kati déjà biloko nyonso siko na otsa na kati ya nzungu na pote etoka. Donc na kati ya nzungu na ya pondu. Voilà. Bomoni binye belé siko mupiku moko pondu donc chasser moko pondu. Ah, vous comprendre congolais 100% na bimi piku moko pondu. Donc chasser moko pondu yango yo chasser moko pondu donc bilo nango na ya ba épice nango yango na kati donc pondu ezaka chasser moko mais bota la ba épice yango na tie presque nyonso ndeka tolamba pondu et bimé belé donc pondu nango mamukete ba épice o evimbisa pondu la famille bon mona ka aire to ka so epeli no relaxa bino. Voilà famille na tiki antana na tiki pondu na ne tokaka pourquoi pas na kata pe tomate na ya ndakala OK na bosani na kati na matungulu la pondu te funa kata matungulu la pondu donc la rota boé au moins na jus de mikie de minene nota ndakala na otia moko kaka ya
minene ale ya mike o na ya minene o na tia na kati ya pondu donc na tia neti na pondu 3 matungulu donc yango oyo ba oyo on a lingi andakali za mo minene po sa mo esthétique matungulu anisala bien yango na tia na ba pona pondu pona tia ki biloko na tia 3 boye ndembe na tia ki ndembe ebele na tia ndembe na tia na poivron so ngobenga ndembe neza ba tige minene na tia ro yango na préférer na tia 3 matungulu moko minene moko ya mokie la famille. Ya, leka? Kende kasi pa yaya, kyota la tele. Mama sinsa. Pour comprendre bana, mutungisa bana. Matungu nemte bongisa pondu batimisuku balamba pondu na bango kaka na matungulu ka ya pamba la famille donc ka matungulu boye ka ndenge eza boye atie matungulu ebele ka na ndenge esili otia ni auberge nde biso totia babiloko wana bamosusu batia pena bongo te alambi ka pondu na matungulu ebele bongi mpe balie bien nga bato misusu nga na olamba na bongo te. Loko les matungulu biso totuka te okoki mpe konika nga na kata yango ka bien kie la famille voilà. Fais kata maman mike parce que na niki te na tuti te naza mo liboka na nga moke na koki pe otiango na tuti yango to na rapa me nalingi te na kata po yaki mbangu na poso olia yango mbangu omela te voilà. Ok oh déjà moko ya monene famille, bota la vidéo qui n'a pas parce que to kolia na bino ensemble bon mon année na fina ka fufu moi la mutano la solo la famille na ozo pena fufu pena na fini de na o fina pena boy na o fina pena fufu na TQ ba fina kakai. La famille boye beloko. Bino mo botanga, botala. Bino mo ka botanga so ezani. Boye bien. Faut ningisango. Vrai quinoise, aoyeba. Ezani. Masanga mbila. Sans alcool, babi ki masanga mbila eza na alcool te. Pa oba linga masanga mbila na alcool, wana osanction na verre. Okufa te. Botala. Masanga mbila la famille. Damaris, quand on découvre ma bilo. La famille, moi, bien, c'est ça la bien. T'as la caca. Oh, il y a masanga mbila la famille. Oh, t'es mais botanga. Bakomini. Bakomi. Palm drink. Ba dessiner pe nzete ya masanga mbila.
Eh, nzete mbila, pardon. Bon, moni mbila, nzete yangwana. Donc, palme déjà, boyebi so ezani. Voilà la famille. Pembe, eza pe pembe. So, au moins, il faut n'ingisango bien. Parce que so, bon n'ingisango te bomelaka ni ya likolo. Il faut bien qu'on n'ingisango. Pour moi, la kema sangambila. Boyebi ka, so, tomto mela masangambila. Ba n'ingisa, kapenza makasi, so n'ingisa. On n'ingisa. La famille masangambila. Bato ba kamera na kanaki yango photo na kati na bato bato oso bien wa poser wapi bo sa Canada Maris na ba recherche nga kenda ko découvrir nini o ba benga ngoni ndu legging mo be pointe noire na Aldi so na Lidl imaginez la monara non les kaka de la famille moni ndunda o e fuza la pointe noire to lia na ba maison africaine en tout cas na habité sur non, non, on te banda na ya après en Europe, non, on a pointe noire te dans la maison africaine. Donc, il y a mon amoka mukolo moko, na bando le kanake no suma épinard. Na moni ndunda mo be, ndunda ezali ko za la pointe noire te, na makasi na ndenge ezali, po ba te belek ba yebete ki ba te ka pointe noire na Lidl. Oh, na bi, en tout cas, ça problème te, po ba tsa ko ta ba légumes na komeka. Na sombela on pe ba blo nyonso. Na somela mwamba mbiso kauka na somela mafuta mbila na lamba ngo penza ko na zonga mai wana nono ya pointe noire mai na ona toxine mo muke na zima mai na boaki pembe mona raza ngo pointe noire tlandu na mususu na boaka po na mo bololo ndeka to lamba kaka mana jina kamati na boaki nini na boaki mai na lambi na 500 comme na 500 comme mafuta mbila na mafuta huile na lamba pointe noire mama goût penza et puis na toxa on solo penza ya pointe noire ezobima goût makasi bande kona ngai na ko sabino te na lamba pointe noire moko ebima penza ki toko goût elekela na ba donki peut-être que ngam misu na pene monaka na betela pe batu lisolo bandi bateza yango bakendo meka boye Damaris se pena fanda nao yo pena fanda nao ke mona pointe noire en plus na Lidl da bat bayebi yango ba mona ngote batsa wabika ba kotwa ba légumes ba eza ba tamuso bandibu ya ba mo mindele menga na ko meka o bima no pointe noire na meka pe ezala ka penza yango la famille mais na ça la vidéo pour nango na lamba on ko mususu na sa recette voilà la famille. Amela. Yo kota bo mali bokiwa. Kino ka TVT yo bomba. Sangamila voilà. Ya pio et aussi na frigo la famille. Ino bongo nanga ba mela kaka. Na ebite po eza sans alcool. Na ebite alingaz ata mususu alinga komela babloka ya alcool. So sangisa una alcool yo moko sangisa una na ba vin bablomo ya alcool na ebite so e saloni na nzoto. Na préféré mela ka boye. Donc sangisa una bisangisa sangisa te o ba mela ka boye. Donc eza penza goût makasi. Yo ça na téléphone. Bien. Bolimis la famille na qui peut non mwana bana mutungisi la famille eza gumo bota fulufulu uboni fulufulu bamela kaka la famille Ambiance, c'est ça la bien. Maman biso la kisanga soki nazo lamba pondu na finika po na solane kota kana kati biso kuna Afrique banda ko sali boka likolo. La famille bangam kota. La te suppose. La famille bino mo na mutu eza facile ko zana bana mikie boye. Non, ça va vidéo donc
motungisi mo ete la famille. Nde na bando loba biso na Afrique mama bande ko lakisa biso ndenge ya ko ndenge so lambi pondu pona sole kota kana kati bima te po ezapena kitoko pono e bat baole zo kapena chunga to bande ko tsali boka a likolo mo liboka mukie na lakisa bino na to bande tse mo liboka bo ya mukie sko mo ne ezabo liboka to tsango Sylvie la personne beauté ma mère chérie Sylvie mode autant boîtier copier on a ce qu'on solo qui toko ya boling ici la famille dans zoya ma ay kende bongo zatika au chocolat posa la ça maman la famille. Ma. Il peut nous éloigner la famille. Maman. Ah, ma chérie, il y a bonbon. Allez, Bima, c'est pour vous déjà. Bima. Miracle, non, voilà. Allez, bon, Bima. Raus. Tchuss. Tchuss. Ya, maman, ça va la vidéo. Tu peux faire? Que nous, il y a bonbon. Tchuss. Nzambe bano ça la moi bien ba camarade na bangwana nazala isolé te pour mutu niveau na zo mutu ni sabana na oza isolé ndeni et voilà posta qui on a WhatsApp to na Snap ba demande mo na zo akie ba question moko et où tu es pour soutenir moi boy na moi ba yeli sus maman ba ni ngoti kama leste so mna na sazi yo kaso na fungula zena fungula allez kende allez pousser la famille kabwe umonit otika otie kobela tina suka wana suka bonga liboka penza ya mabaya penande si Afrique po o eza na mwa libaya te ya obebisela nga liboka na pardon eza ce peza libaya mais libaya monde c'est Afrique te eza esthétique voilà na bomba liboka nga tout est là aussi on a poussé pour ça la aïe pena ya solo pena ya bien tout est là pour aïe moi va puis mon corps nini po nini uzo kufungula ngote katika na fungola lelo so na fungola ozwi botwe mutumisi makasi sasa una mpo Quand bon monde soit fungoli porte so qui classe dans la bien pendant dans sa vidéo dans la l'aise na limité bon ba qui classe ba qui crèche pardon ou dans sa vidéo dans la à l'aise moto c'est ça mais ce bazar la famille pour comprendre na maman bana donc
mo na ozala kimia mo baoya baoluka kaka bayeba mama azosala nini ndeka bana bazalaka na famille. Donc bokomeka moke kocomprendre. On lia bien pour la famille quand on lia bien ensemble. Et la famille on lia on lia bien ma casse. Ça deux cubes na ya pondu onga pondu bon ba dessiner aubergine ndembi ba komi pe pondu, voilà. Bolim c'est la famille nazoya pendant la famille bat bon on a ba message mais bon faut la style ça. Voilà la famille comme elle on a ya kotia mafuta bila ndele sebi no tsaka mukie yatika mukie ça va vraiment goût alors oui mais c'est dans le ça vraiment mini poza pondo à huile et koki na baki na mafuta belete mafuta ebele que la famille mon mafuta mo pas moke c'est bon. Yeah. So ba ça mo mai moke ça mo pas. Voilà famille si on a retiré un tabac na aïe ça qui dit non ma côté la tabac et na on lia bien mon collègue le vous a pas bon mot dans la famille tout les mêmes bien ensemble d'ailleurs la soupe la ressource bien voilà famille tabananga yango na sikoli yango bien olimbisi la famille. Voilà famille ya bando yebisa bino tabananga yango yo na sikoli yango déjà très bien la famille. Donc voilà na sikoli tabananga très bien et eza déjà si bakata yango na morceau bomoni donc eza vraiment kitoko
na mwa mikuwa esalango bien nga na okata soki to ezalaki ntaba moko bien si bakata donc naza koyata na mosala ebele te ezalaka bongo na okata ngo soute na ntaba na nga la famille naza na besoin ya muscade kaka muscade tia mo moke muscade ebele te la famille naza na besoin ya mwa tangawizi moke tangawizi na nga nasomba yango na Lidl eza bio voilà bio hein la famille na tie déjà tangawizi na nga na kotia mwa ai natie ai na otie mpe ai na nga na pondu no natie te ai moke na ntaba nakotia na ntaba na ngai mwa nakotia cube oyo jumbo chicken jumbo ya soso voilà na kati ya taba na nga natie depuis na otia mungwa te la famille na otia mungwa te natie 2 voilà après nakotia oyo eza ya ngombe eza bien mpona misuni saka moke voilà seka moke sikoyo nakobalusa ntaba na nga bien la famille nakotia sikoyo mwa paprika na nga ya vert po etokela kaka après nzungu ekotoko pondu ezotoka suka la famille donc on nakokata na mingi eselo te po ezanga po etokela ezaka ya solo donc tia na litungulu saka litungulu ndambo katikati mpe kute la famille bomoni mesure batieka moke po kaka etokela po ere ebanda kobela nde na oyo okata siko matungu likolo oyo tokolela po ekalingama mwa ndambo donc oyo natieka po esalama mwa nini ku na okata mpe nini salilo te voilà la famille balelango bien kobalela bomoni boye donc il faut qu'on parle vraiment la famille so la pe na mwa tangawizi na oyo ya moke okoki otia ngana andimi te na tangawizi azaft na moka ya mbuma afina susu donc okotia tangawizi na la famille ngana otia nanga te okotia mwa tangawizi ya moke po esa bien so olingaka kosaisonne biloko na la tangawizi voilà pondu na soyeba mai penza ekiti la famille oyo ezotoka toyafiniki yango etoka to ma makasi na te moto ntina suka po ewumela te nafungola sikoyo moto na ngai ya ntaba totala soki mai ekobima sikoyo na ntina mai te la famille natiki yango na obongo ekoko bimisa pe mai nango
famille. Donc, la tique on a boé. Sur le monde, les autres bimisa mai, les autres kangama. Ko misu bimisa penza mai. Mais oh le cola, mai no se quitter na moi je na kata chasser mais peut se bimisa tout à nan. Ce qui est bando aussi kana se on a baksa mo mai niki. La tique na man tabalanga na 6. Et to kana mo mai mani. Ce qu'on a ça la paix non ça la paix nino ndakala la famille en attendant. Ça la kandaka la nanga déjà dit qu'on a maï. Voilà, famille, nous sommes en Dakar, hein? Nous sommes en jeune Dakar, pardon, nous sommes bien ba misusu nga lolanda ba mitu nde bakanta ba pardon ndakala na nga yango la famille nga ndakala na nga nasalaka yango nalongolaka yango mutu te mitu wana ezaka lokwa mitu ya Thomson. Est ce que so tosala Thomson tolongola mitu? Non, mutu mosu alongola mitu alia ane mitu te okolongola na yango soki olingi me nga nalia ndakala na nga na mitu eloko nasalaka la famille nalongolaka nde salite oyo eza na kati ya libumu. Omoni nasala yango boye donc na otika mutu na panzi banda na mutu awa na longoli matokolo oyo ezala na mutu et puis ti na libumu salite bomoni salite oyo ezala noir wana yango oyo ekenda ti na mutu après na osala boye na fungoli boye na bendi mwa litokolo wana donc ndeka tosala poisson bomoni litokolo yango oyo mutu na nga etikali na ndakala na olia mutu na ndakala na ngai donc esala penza kitoko surtout so sukoli yango bien ezala na zeli de la famille. Voilà na tie ba musu balongola na bango mitu me ngai nalakisi bino ka ndenge nasala ndakala na nga. Donc, koko longola na soki olingi nga sala ndakala na nga boye la famille. Voilà, ezala nde mosala ni ndakala asalaka moko yango bato ebeye basala bango ndakala te bato ebeye balingana bango kolia ndakala te mpona kaka boye alingana nde ndakala me po bando sala ya telema ezala kitoko ezala goût salite na libumu pene fo kolongola yango olongola yango pie bomwa ndenge elongwa ela fami na matokolo wana na mutu opanzi mutu na yo olongola yango bien mutu etikali na misuni etikali salaka bien. Mama biso la so asumi ndakala omona kombo ebisanga na sele ndakala yalinga osala ndakala te malinga kolia ndakala oh
sala. Moko. Oh. Surtout, ce qu'on va tout la somme à moi, la somme est à 4 chassés. Bah ça là, pardon. Les miens, ils allaient bien par rapport à Mickey. Et Mickey, ils avaient même ça que tu n'aimes ma tasse les sous. Nous avons ce qu'on a pour la famille, même la J, même la sangalangai. La sangambi là. Compagnie, on a essayé de nos publicité. Bon lukangai, bon beta combat chaîne, bon lukanga. La famille tabalanga les autres qui est bien, sans amour comme au toka. Après les on a dit qu'on a été où il était, on a son système à rôti. Notre on a aussi bakisa mi mai, so ebimisa mo mai miki. Voilà, ok, c'est bon, ils ont bimisa mai donc ici quand on a dit que bimisa mai nango, so mai wana nde kaoki, nde na sima la famille na koya ko bakisa mai na mai na huile na matungulu oyo ekobelela. Pour la famille, si c'est déjà pour ça, la famille, ndakala nanga yango na salis ko na limina suko yango lisusu. Voilà la famille, ndakala nanga déjà na sukoli. Donc en attendant nazo tia babiloko na sukola pe mo basani on a aussi kosa ya misala mike. Donc mo basani na bongisaka. Voilà. Na tia no na kata na mjeko na sala on ndakala nanga nazana besoin. Deux mbuma tomate, bomoni était là penza makasi te la famille. Mbuma nanga tomate yango donc eza pena rouge makasi te. Nazana besoin ya deux mbuma tomate. Nazana besoin ya litungulu la famille. Nana besoin ya litungulu, voilà. La famille, bana en tout cas, bana batungisaka.
voilà, matungulu, naza na besoin ya paprika nanga. Ndaka ebonga peza matungulu, nakosa pe moko na ndambo etikalaki. Voilà. Nakotia bongo. Naza na besoin ya aina tila biche mama chou anti. Ok, na takas. Kende kasima. Bane. Oyo bumisisa na pamba. Nalobaki donc naza na besoin ya cube nanga ya crevette. Siko oisulela eto shumu suna longola wa mama. Ok, zela kasi. Nana besoin ya cube nanga ya crevette la famille. Zela mama yoki. Ok, la famille, on lit ici. Moi, je suis comme un beau collant, tout ça passe à moi là. Ok, la famille. Donc, nous avons besoin tellement de crevettes, nous avons crevettes. D'accord, nous avons chassé mon corps, nous avons fait Moumanamo nini cube nanga moko ya ni crevettes donc ça moko naza na besoin ya ail na kotia ail naza na besoin muscade ya mukie la famille naza na besoin pe ya jimbo na ngai oyo lisusu donc voilà. Na kotango mingi te esili pona bato oyo balingaka kolia biloko na pilipili na kati donc eza nango problème te la famille okoki pe kotia pilipili na yo na kati ya ndakala la famille eza problème te hein? Voilà. Voilà la famille. Donc, moi, on t'a pilipili na kati parce que na olia on a bana balinga mi komeka biloko nyonso. Sinon na olia Thomson et pas le même na olia Thomson, na olia musuni donc nyonso na tsa na table bana balinga komeka. Donc, na t'a kama pilipili na la pembeni. Voilà la famille. Tabananga pe ezotoka la famille non la tema ite. Ezotoka. Mai wana déjà bajo sila sikoyo na kotia mai pour tabezala makasi mai la famille na kati ya tabana nako etoka apona otsa mafuta donc mai na baksa su mai te parce que ntimo mai ebele po tabeza pina makasi donc yango na kandeko so ekauki natia suko mafuta nini ebisaki bino mafuta oyo yango eosala lokola ekalingama makasi te la famille. Voilà. Batsasuma huile nanga. Après, et nous on a la famille. Ce qui est comme maekiti et ça le kola est comme kalingama nde na roya kota matungulu nanga sikoyo oyo kobelela ensemble. Siko na ofinika tabana ngai. On a tabana silisi. Finiki taba et toka. Parce qu'on a tellement moto makasi na matisi ko moto parce que na dinaki kaka. Et voilà la famille. Sikoyo. Nazo kata nazo mpona bala kata moko.
na balisi na tomate na ngai. Ndaka lekipa nango to kata tomate mike minene yo kaka. Bilo na esi na sukolaki la famille donc bomoi nazalaki na kati ya bassin na sukolaki nyonso na préparaki yango déjà na tiaki awa mpo nazwa moko. Nga linga mpe ya ndaka na ngai ezala mwa tomate natiango 2 mpenza esala yango mwa bajar. Ça, un moment, la famille, voilà. Ce que on a au kata. Les tombolo. Dans ça, nous sommes dans la montre. Ndaka le bomba bema tungu le bele tomate ndeka kolinga itapi bele te na linga na tomate nga na ndaka la mwa tomate ani temi kolesa la ndaka la su wow. Voilà la famille. Tungulu nanga na kati bien. Paprika na ya vert la famille notaka mukie. Et ça va avoir goût. Ils sont obligés de ôter en gros la famille. Ils sont obligés de ôter paprika ya vert. Donc nga na ndaka paprika ça va moi bien na musuni. Donc au moni na tie. Ça ni sarate o. Nataki ndabu na ntaba na tie ndabu na kati ya ndaka la nanga. Voilà. On retient ail. C'est ail dans la famille. Muscade, les anos mobimba. Ok. Pour muscade, les anos mobimba. On retient muscade. Ok, caca. Et après, on retient cube manger. Jumbo, pardon. On retient jumbo. Yo. Donc, ça fait qu'à deux. Ça, on va goûter ma casse. Après, on retient cube nanga crevette. Voilà la famille ici. Nala manana na mungwa te na préféra kolamba boye la famille. O moni katiaka mungwa vraiment kotia o mi balé to kotiaka mukie
alozo mekaka boyebi ka o déjà baba épice o ezala déjà na munga so tango ebele la famille en tout cas okobebisa biloko na yo. Voilà la famille. Si on a ça dans ta queen, queen nanga. D'accord, les appels queen, voilà, le coquille. Et on a moi maï mouké kaka la famille. Mouké la mifa. C'est comme mouké parce que biloko déjà bimsa maï. Allez, la fungoli siko moto na ngati na suka la famille. Voilà. Etoka. Na tika mosiko etoka. La silisi siko masukola basani ou les baby. Nambang sa puno. Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai, la chaîne qui est diffusée. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai, la chaîne qui est diffusée. Oh soir d'information. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe. C'est la grâce divine. Maman la miraculée Danaël. La Maris, la grâce divine. Chaîne Moro qui toque. Aux autres, les abisos m'ont appelé. Au niveau de la collambe, par recette. S'abonner à la Maris, la grâce divine. Au monde, la recette, il y a Malunga et à Solo. Aïe, 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 la grâce est divine, la grâce est divine, la Maris, aïe. Coucou la famille, toujours content. Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai.
yo ningyo kozala à la page, s'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai à la chaîne qui est diffusée. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai à la chaîne qui est diffusée. La grâce divine. Oh soir d'information. La grâce divine. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe. C'est la grâce divine. Maman la miraculée na Danaël. La Maris, la grâce divine. Chaîne moro qui toque. Ozotalisa biso makambo ebele. Olingo ekola kolamu ba recette. S'abonner na Damaris, la grâce divine. Omona ba recette ya malunga et ya solo. Aïe, 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 la grâce divine, la grâce divine, la Maris, la grâce divine, poésie, vous n'allez jamais déçu. Vous aurez la recette qui ne connaissent pas la famille. Voilà.
Voilà, tabananga. La famille, bon, mon tabac et ça boé, donc voilà, qui tombe au macasse, dans ma toumou peut noter et kalinga ma macasse, donc et ça commence là bien après dans zone là. Ça va au goût macasse la famille bon mais vous allez jamais décidé pour nous n'en rater et bien n'en déjà. Tabac n'a passé dans l'eau oyo pour n'a pas passer la tabac. On a mis comment nous sommes pied. N'a mis Sabino la famille, bon mec. Va mettre caca. Voilà. Et moto. Plutôt bon, c'est bon. Ça va la famille. C'est quoi? La zone sindata na moto la plaque à mini pour na. Et bien la mamba jusqu'au anakanga. C'est ça. Ici, mais ça c'est comme moi. Là il y a un foufou. Voilà la famille. Donc, il y a ici déjà presque tout. Ici kolamba. Ici déjà dans la natte déjà maïna foufou na lamba déjà foufou ndaka la pe déjà ebeli bon na kaka air non servi pour tout les ndeka na ça qui binoki to kolia ensemble. Donc bozela tolia, OK? Boza après ça okendete. OK la famille. Voilà, pondu nanga ebeli ndaka la ebeli ntaba pe ebeli siko na tema ya fufu na lamba fufu mba pour na okipe na nzala donc to lia ensemble les na ebisa kibino. Donc sur la scène vidéo boya cuisine ngamo na mi la kisi na ozanza te ko lia na bino toujours ensemble la famille. Siko ya lelo bo mona pena ndenge Damaris la grâce divine sert na bino mona na bino leki na bino ndenge amela kama kwiti na ye ndenge kataka fufu ndenge finaka boy. OK la famille, t'écoutez dans ma vidéo musus oyo etikali la famille. OK, bye bye. Coucou la famille, bon appétit. Sali, na pesi sumbote, voilà biloko nanga déjà ebeli la famille. Voilà, ndakala nanga yango yo binomo bozomona kaka. Tabananga pe yango yo ndeka nebisaki bino matungulu ko lemba penza te. Et voilà pondu nanga pe yango yo, pondu nanga yango yo. Voilà la famille na mela soupe na lia vraiment bien na bosani fufu nangai yango yo. Donc tozolia na bino ensemble ka ndenge na lobaki na présenter bino kaka. Allez, siko toke ndo lia. Bon appétit à tous. Ndakala o eza somo. Suka na ndakala.
Et bon, on taba, kolobate. Taba oza na gumoko. Bo pondu. Bino mo bomo na kana miso. Na kolia bien. Na laissi déjà bana. Siko na olianga moko à l'aise. Voilà. Bon appétit. Coucou la famille. Ndeka nefsa kibino. Na koya kolia na bino ensemble. Siko na lingina lia. Bon appétit na nga moko. Voilà. Balia kaka. Dakala. Balia kaka la famille. L'examen kuiti moko. Surtout Dakar. Baluba oye. Vous mais la famille est belle. Vous comprenez bien la bagarre, d'accord? Miracle? Maxou? Ma? Ya, alqué le salon. Ufanda alqué, Tolia, Tokuna. Mama. Kono musun kuna. Anael. Kita. Mata misa te kita.
Bon, cabo, soit maintenant, bah, on s'en lié la famille. Bah, bah, là, bah, t'as du beau son, mais. Malika. Allez, à caca. Ben, que bon, comme elle a bolé, mais ça en rappelé bien après. La famille. Pour ma case. Goué, goué. Moi, ça l'est à beauté, moi, ça l'est dans charisme. T'es beau comprendre, Rabiloko, il est très kitoko. Eh, beau comprendre, va comprendre à caca. Beau koyoka. Moi, je préfère la missionité. Nga fait déjà pour nous, dans les alamami bien kitoko. Nous sommes obligés d'aller en Moussouni. Bon, moi, non, il y a Moussouni, mais non, il y a comme il faut faire. Non, il y a mis pondo, on a bon, on a l'éla pondo. Pondo, on a la fumba. D'accord, mon modèle est là-bas, mais là-bas, qui tourne ma casse. La famille là bami bien ma casse pour occuper ko lengo ka boye na fufuka ya pamba ou bien na kwanga somo ta boye là pour ma casse mais le quand ndaka les ana na dame na bien ensemble. Ça c'est la vidéo qui est en kata musuna pour nous souligner comme soit dans les ndaka là tabasima mais le quoi la dame n'a bien ensemble mais pour moi la télé bleue on sonné non les là on doit les laisser là. On est bien allé, on a fait une pondeuse à la maille, on aime la soupe. C'est la famille. La finaison à quoi ma casse, la finale lesté. La à quoi ma casse parce que la type de caméra
na mesa donc nalingi bozwa quand même biloko nde na olela poso mina pousse yango pembeni nga na bongama bomoni na bimaso na bongami na banzi ya biloko emonana te te yo na bina azala mwa kwembo mpo omonanga bien bien nde na olela ça a été beau ça va ok pour vous déjà bomonaki tabac c'est nde koma na olakisa bino bomona pomme de terre so oza na appétit olia te talaka video nde na olia epesa appétit te olia bien te pondu la kitoko sisi pondu na nyonso natiaki nakala na mosuni etikali nga kipa na misuni te nali presque 4 à foufou dama ya kozwa chat mwana mwasi na mosuni nakatela ta lekine mikuwa nanga na ozongela nga poya bomo na ofi bango te na tafu nango estimation na sisi olia ala comme si olia mikuwa à l'aise epesa nde mayele mo la famille bomo esi bolia na bato misuni eza na bowela na kolia mikuwa te bo bato bodunda misuni mo ayo olie te sala aboye ozi olie na obie me mikuwa no tia na pambo yo wela misuni olia misuni ebo osisa no komo ozongela mikuwa oso kufelika mikuwa mo odeto longola misuni kuna bato baolia osirate pe misuni nyonso po olie te eza bongo la famille stratégie à olela yoka niveau bon makele ekota bana baotongisa la famille Allô, Miraculé, Lanzam. Miraculé. Oh. C'est pas ton moi ça comme je yaoza. Ma, hier, da. Ma. Makas. Allez, kende kuna. Mais quand on enlève cela, maman n'a pas la miracle bon qu'il kuna kena salon pour naela zolanda o pour comprendre les bana balimba fana peka na kit bato awa bala panza pamba la famille noya nazo lutu maintenant pause lutu na mela soupe ouais. La famille nazongi mais la soupe dans la famille Hop, on a ma soupe kitoko. Mon bouquet.
Mais quoi, on a olia? Beaucoup ta. La si c'est presque bloc, ouais. Faut ta faut quelqu'un mouké. Là qui ça nous plein, d'aller presque 4-4. Aller à kaka. On a ici. Tabalanga pesa qui ça nous plein, est-ce qu'il y a des morceaux? D'accord, on a pesa qui belé pour la camisa qui ont du bokeh, on a motkani. Ni des celles non qui pas bien misunité hein. On peut pour nous ici donc là ndenge na on coller un bloc au sang musuna qui partait. Voilà la famille. Là pour ça sco, on a ça sco à l'aise. Là taboué. OK la famille, vraiment bino moko bo monde kana prometa ki bino ki na koliana bino ensemble. Vraiment la famille, ce qui vidéo o SPL na yo, ko bossa la te ko liker, pe ko partager la famille. Vraiment na lambi biloko na ki to ko bolanda recette ya ndakala, na lakisa ki biloko nyonso o nga na sala kana ndakala nanga. Excuse, soko lengi ndakala na yo ezala kitoko ndeti ya Damaris Mama Loboko. Okolambango ndenga na lambaki okolanda video nyonso tina suka. Bolimbisi mpona makeyela bana la famille ngai na suki awa bozala malamu nzambe abatela biso nyonso. Nalingi bino mingi tokutani na ba video mosusu la famille. Bo partager bolanda tina suka. Bye bye. Check. Bye bye.